Bandeko babolingo bino moko bouti kolanda ndenge nini un perroquet to chaku oyo avandia na poto ndenge azali kofungola monoko koloba ndenge kaka toyebisi bino bandeko tosi tozwa ba information na ye mosala na ye atikala nango kaka na poto awa kokendaka kokotaka na ndako epai ya bamouvancier akoyoka bamasolo mpe bazali kolambela ye bafufu kopesa ye na bamasanga akomi lokola porte parole na bango lifuta bakoma kofuta ye na poto ya kopesaka ye kaka bafufu na bandako ya bato soki alie ala apres ake liboso ya kamera bandi koloba n'importe quoi yango na ye azali moto oyo bolanda ye te azali lokola kiol azali lokola moto oyo bazali kobenga moto ya liboma oyo akala bazali kobenga 55 na Kinshasa ye ata soki azali koloba botalaka ye kaka na miso po ete ezali kolakisa ete esika awutaki edikasio ya malonga azwa te yango ete bomonaka ye alobaka neti chaku ye lokola ndenge azali wana atikali na ye kaka moto oyo ya kokende kolianga bafufu epai ya ba mouvancier mpe soki alie fufu bayebisi ye balobi mokenci premier omoni topesi yo fufu na masanga kobosana te soki okei liboso ya kamera loba atikala kaka bongo donc atikala kaka moto oyo akoloba n'importe quoi donc ye azali moto moko tango bozali kotala kaka soki bomoni mokesu premier bozape ye mbala moko bandeko babolingo nakoyebisa bino lisusu eloko moko boyebaka yango ete manipulation ya bato bazali kolinga kosala bato awa na poto boyebaka yango ete tozali lisusu bana oyo babotamaki na ntango ya ex-Zaire te sikoyo toye komona ete nyonso to bobandaki kosala ezalaki babozoba bamanipulation na bino mpe makambo ya lokuta yango bino bozali kokanisa ete soki boye na systeme wana mpe biso tokolanda yango bandeko bato mobimba banda babanda nani asa mona esika bato batalisi plan d'action oyo ke lelo soki bazwi Congo eloko bakosala na baémission na bango kofinga kaka o barwandais o boye bino bosi bomona émission nini esala 7 ans émission esali 7 ans koloba na bainternet partout kaka kofinga après bamibengi ke balobi bango nde baintellectuel nde bato oyo ngwanda azali koencadrele bino po ete lobi Kongo ekoma mboka ya babandi ezolakisa kaka ete na bakonzi ya mboka lelo soki bapesi bato mboka na bakonzi ya mboka na bagénéraux na banani bango nyonso tu bakozala kaka na souforme ya bakuluna miyibi kaka kosenga bato oh non bosomba bakarte bosala boye basi bayebi bango na poto bochange vraiment ezali pasi mpe mawa epuis bozali koyoka soni te bozali koyebisa na bacongolais bacongolais les 19 boye tokende komarche congolais mpe congolaise tozali koyebisa yo mama papa vanda na ndako kipe makambo ya famille na yo kokende makambo ya bamarshe na bango wana te po ete wana ezali bozoba mpe ndenge ezali wana soki okende na marshe ozwi problème ndeko yebaka ete yo moko nde okobundana na problème na yo tokokanisa teke ngwanda akolongola ta 1 centime na ye po ya kopesa na likambo na yo po ete olongwa na kati na likambo oyo ozwi na marshe ya matungulu bato ebele mpe bazwaki baproblème bamosusu bazokaki bapota bamosusu bazwi baproblème nani yango baasistaki ye il faut bozala mayele ndeko kobima kaka ngulungulu boye te bamarshe na bango wana boyebi ndenge esukaka bamosusu bakokende bakomela masanga balangwe mpe bakomi kosala batrouble ale likambo ye ozoki otikali na pota na yo mpe cicatrice na nzoto okomi koregrete wana nde tozali koyebisa na bino papa mama vanda na ndako botika kolanda bato oyo bazali bato te bazali bato mabe bazali kolinga koutilize bato mpona babien na bango personnel oyo bazali koluka papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie mpona kopesa ngai maloba nazali kosenga na ba congolais pe ba congolaise nyonso ndeko mwasi
pende ko mobali fungola matoi yoka batika ko manipule bino pamba pamba parce que na moment ondenge tozali ko kende bandeko mboka na biso oyo akoya koloba ete mboka ezali na maboko ya bapayo mboka na biso boye wana nyonso tu ezali ba manipulation parce que bato oyo bazali ko kende Kinshasa bango moko bazali koya na ba témoignage oyo ba témoignage wana bango balingaka pas même koyoka yango ndenge nini bazali ko bongisa mboka ndenge nini mboka na biso ezali ko kende liboso ba témoignage moko oyo ezali kolakisa ete gouvernement ya Joseph Kabila ezali kosala mosala po ete esika oyo bango ba eshuaki na tango ya deuxième république Joseph Kabila a réussir yango nande eloko ezali kosala bango soni yango tozali koloba papa mama les 19 soko osalaka mosala na yo sala mosala na yo soko ozalaka na ndaku vanda na ndaku kobima ngulu te po ete bato oyo bayaka kozwa bino mbangu po bobima ngulu me tango bokoya kozwa likambo ndeko yo moko kobundana na yango bandeko bato mobimba oyo bazali koya kobenga bino ete boya tokende ko marché boya tokende ko marché est-ce que bazata na avocat bazana avocat te est-ce que bazali na assurance oyo ezali ke assurance moko ke lelo soki groupe ya bato ezwi likambo ou bien accident moko esalami ke assurance na bango ezwa bato wana na charge baza nango te me ndeko yebaka ba assurance ya poto awa kobosa na yango te assurance ya poto soko oza na assurance na yo tango likambo yaka assurance etunaka ozwi likambo oyo ndenge nini soki bamoni ete ozwaki likambo wana o nazwaki problème oyo bien nakendeki marche bakoyebisa o mbala moko balobi bon responsable mutu oyo aorganizaki marche wana assurance na bango et supporter likambo oyo ozwi il faut koyebaka ba droit na poto bandeko il faut koyebaka ba droit na poto boza kobima kaka ngulu bazata na assurance moko te eloko moko te ndeko tozali ko souhaiter yango te me yebaka yango ba marche na bango oyo ba congolais basalaka boyebi yango bien ndenge ata armatu ngulu ndenge sukaki bake même ko boma voiture ya mwasi ya batu innocent voiture na yaki nango na poto apo ba bongisa yango ba bebisi yango alors que Dieu merci parce que mwasi wana zalaki motema malamu et bon soka zalaki mwasi moko ke a check esprit ya mabe na kati ya motema ame malikambo wana na tribunal ndeko oyebi combien oyo balinga bakende kosamba oyebi ba mande boni elingaki elanda bato yango wana ndeko il faut koyebaka bobimaka ngulu te bobimaka ngulu te po ete okobimaka ngulu boke boona ke bo marché na kei pona makambo ya mboka me bato ngo bazo kobimisa bino pona ba makambo ya mboka me botunaka bango assurance nini oyo ezali ke lelo soki bato babimi na nzela ou pour likambo ou bien bus moko ye tuti bato est-ce que baza na assurance d'ensemble oyo ekoki kozala ba assurance oyo ekoki ko banda kozwa ko assurer bato ebele baza nango baza na yango te alors yango tolobaka ba congolais il faut que tunaka na ba makambo wana nyonso ba makambo ya ba congolais bandaka basalaka yango kaka na ndenge ya kikomedi okomona pe sukaka pe kaka na ndenge ya kikomedi soki botuni meme leader na bino bozobenga o papa ngwanda botuni ye moko ta mususu ndenge na poto azali awa assurance ya malonga pe azalaka na yango te po ete azana mukanda te azaka na ba assurance ya ba risque et bongo sikoyo bato ebele bino bozoloba akamba bino assurance nini oyo yaza nango pona kokamba bino boyebaka teke tangu parti politique baza kosala parti politique bazalaka pe awa na poto ezalaka pe na cachet moko boye oyo ke baza na assurance na bango oyo ke lelo soki babimisi bato na balabala likambo ekwei assurance wana nde ekozwa en charge ou bien tant mosusu babomi ba magasin ou bien bakase ba vitre banini est-ce que boyebi yango te yango tozoyebisa bino bakongolais faut koyebaka tala mwana mobali moko bato mingi bayebaka te akendaka mokolo mosusu bakei oyo tokende komarche bake na ambassade ya Congo kuna na Paris asali erreur boye bakangi mwana mobali wana tolakisaki bino na baimage na bafoto batutulie fimbu mataku nyonso tu efuataka mini
tolakisaki bino yango boyebi ba image wana bomoni ndenge batutulaki ye film alors yebisa biso mutu aorganizaki marche est-ce que assurance na ende mte zoki mutu wana pona ba traitement na ye mais non mutu wana zoki ba traitement ye moko na assurance na ye moko mais na ndimite ka yebisa ki assurance ke ona na kendeki marche ya ba congolais yango na sukeli ngabo na zo shira kosa ki likambu moko boy pona ko yebisa bino ke ba congolais pe ba congolaises bozala mayele boza déjà ba intellectuel bozoko pourquoi tala tolobaki yango bien bolanda ba image de cheki lo bien mbanda akoma kozwa naïveté ya ba congolais akoma komona yango neti bénédiction na ye po ayebaka ndenge nini ya kosala ba makambo babuzoba na ye ezali pasi pe mawa vraiment il faut tofungwa ba congolais bazo ko continuer ko kosa bino neti bana mike combien de fois tala moto mosusu akomeli biso alobi ete bino bolobi ete général munene bakangi ye kote kuna toyoki ete général munene aza en liberté banani bazoloba ya solo mais bakongolais boza ba naïf vraiment bozokamwisa ngai comment expliquer yo moto oza na poto bazokopesa information oyo oza na possibilité ya kovérifie mpo oyeba mpe bosolo mais oza kotuna ete kote kuna balobi boye kote kuna balobi boye sikoyo tokoyeba nani alobi ya solo mais ezali mawa mpo na yo vomi ozonga na congo mpo ozali wana ozali mieux placé ata kutu ndenge biso tolobi ete général munene bakangaki ye ozali mieux placé benga sala ba démarche na Congo Brazzaville okoyoka makambo tokoyebisa bino ezali juste pe net général munene na mtango oyo tozali koloba azali na bolondo azali kolia mindindi na ye na kati na Congo Brazzaville alors tozali kopesa bino information bozaka kidiba bango bazoyebisa bino ke général munene azali na en liberté place en sécurité mais basalela bino interview ndenge ntango akimaka mbala liboso asalaki interview mpo na nini bazokokosalela bino interview te parce que bayebi ke ndenge ezali wana baza na eloko moko to bakokoyilakisa bino oyo kopesa raison ke baloba ete général munene aza biso ndenge tozali wana toza koyebisa bino information oyo ezali vrai général munene azali arrêté vraiment tozali kokamwa mingi ndenge nini bino bakongolais ebele bavandi ya na poto me bazosalaka bamakambo ndenge bavandi na kati na bamboka na bakabe ya kamwanga information ezocircule me bazaka kidiba bazoyeba te bazokosa bango te bolanda makambo wana te général munene aza en liberté oui aza en liberté mais prouve bakongolais ke aza en liberté interview ndenge bobandaka kosala interview liboso bozokoka kosala ye te mpo nini boyebi ete bokosala lisusu ndenge nini nani yango okende kokota na prison esika azali mpo asala interview kuna na Congo Brazzaville bomoni boza kokosa na esika oyo bokoki kokosa te ezali mawa mingi ezali mawa mboka yango nde bokokamba yango boye mboka yango nde bokotambusa yango boye na makambo kaka ya lokuta vraiment ezali mawa mingi bato mingi bazali kokosa maneti bana moko ya mike toyebisaki bino tolobi bandeko soki boyoki radio zoom mile tomboli mungongo ezali koinsiste na likambo landela likambo wana okomona ye tokokende kokweya na but biso tozali bato te lokola bango bazopesa bino information alors likambo ezomonana na miso na bino keza lokuta mais bino nyonso bozoloba ekomi neti ntango ya Mobutu na ntango ya même père baza koloba tokosalela bino banzela banini bino mpe bozobeta maboko bokei ale esili eleka kaka boye nzela emonana te ti lelo yango na tozali koyebisa bino bandeko babolingo il faut koyeba yango ntango bozali encadré na bato bazali bato ya lokuta bakobanda komema bino kaka na bakatastrophe après bokoregrete bokoloba soki toyebaki mbanda kutu ye moko mbanda na poto position na ye malonge eza te yo so mona mutu kutu position na ye na poto malonge eza te bafrançais ndenge eza na bafrançais basi barejeta ekala bafrançais kutu balingaka kosentir ye te ebongo yo kaka mutu oyaki koluka vino na poto nde ngbanda akozwa yo mpo ete asire yo na makambo na yo nyonso babiloko nyonso azoluka mpo autilize bino ngbanda aza na eloko te toza koyebisa bino verité ngbanda aza na eloko te basalisali makelela topesi Arma Tungulu titre ya kiero mama Arma Tungulu ye oti 2000 € ya pamba
eluki banganga na bato nyonso omonaki babandaki kosala batour wana na ndako epa na ye mpona komilakisa liboso ya kamera nani yango abimi nani yango apesi 2000 euro